Piana, papa chéri, le clan wenge, kande balobakango. Na ebite batwa Jibin Piana, bopesa ka Jibin Piana kombo nini, komelanga ka na commentaire, ponga moko mama Étoiline, na pesa ka ye mingi kombo ya Jibin Piana, na dinga kobenga plutôt, Jibin Piana, papa chéri, siko yo motola nga, olinga obenga ye nani, komelanga ka na commentaire bandeko nanga, lelo toye na sango moko, sango concernant surtout et encore Jibin Piana. Toyebe biso nyonso Jibin Piana ayembaka kitoko. Papa chéri alingaka na ye polémique te. Papa chéri makambo polémique okokuta ye te. Ye penza alingaka na ye polémique te. Ye alingaka toujours kokende na makambo na ye droit. Baloba bongo Donc soki amoni ke osali likambo mabe akoyela ye penza ke alobi ke osala ki bona sepela ki nango te wana papa chéri. Likolo nango ayembaka ba musique moko eza tellement exceptionnel. Ba musique moko ya bien o sentir penza ke ayembaka ngo na motema. Il y a de ces personnes otala yo yemba ye azo yemba na eka pona mbongo. Mais papa chéri, c'est vrai, nzembo nyonso eza musala. Mais ye ayembaka ngo nanu ezo bima ezo uta penza na motema na ye bo sentir que non awa papa chéri azo yemba. To kota na makambo kolata ko tu n'en parlons même pas. Papa chéri aleki ebele, aleki bato ebele na kolata, ayebaka penza ko classer na mwa munene na ye wana, mwa pembe na ye wana, ayebaka penza ko classer. Ayebi ke pantalon o soki na tia yango na chemise bo, soki na tia yango na polo moko bo, soki na sali bo. Donc au sentir kenza ke non awa penza muto kolata zali na ndenge moko ko sakana te. Lelo toye na sangwa malamu concernant papa chéri Jibin Piana. Bande konanga toye. Jibin Piana ebela batu babandeka komitu na siko yango Jibin Piana. Concert na ye ko salema mukolo nini. Siko batu nyonso batie ko beta ba concert na bango. Jibin Piana to omona concert na ye te. Aye bisaki bino. Bo vanda kimia. Azana makambo na ye mosusu azo sala. Soki asilisi ba makambo na ye mosusu oyo amoni keno ezokotisela ye nanu ebele wana nde ya kokanisaka makambo ya concert. La plupart ya bato bazalaki passion na patiente te. Bato mosusu bakanisaki ke Jibin Piana azokoka te, aza lisusu na mongongo akoyemba te, toyebisaki bino bovanda kimia. Papa chéri mokonzi na bango. Papa chéri, président ya clan wenge. Papa chéri, ye moko akordonaka makambo. Bovanda kimia, lelo tosuki wapi? Lelo tokomeli yango wapi? Papa chéri, toyo kovanda kabwe na kolamuka. Na basango ya malamu concernant papa chéri. Papa chéri aye kopesa date na ye. Je dis bien date ya papa chéri et bimi, ya concert na ye. Concert na ye toza nango bandeko nanga ekozala bongo le 14 novembre. Je dis bien le 14 novembre 2026. Le 14 novembre 2026 na Arena. La famille ezaya koinda. La famille ezaya kobeba. S'il vous plaît, tombo olandaranga. Boko melabiso déjà ba titre banzembo obo olinga jour wana Jibin Piana ayembe la biso. Komelanga ka na commentaire mama Étoiline nga naza na posa Jibin Piana ayemba nzembo boy pona linga kango makasi biso pe tokokotisa demande na biso epa ya Jibin Piana po tango azoyemba eza pona kosepelisa mingi bafane na ye. Jibin Piana azoyemba pona kosepelisa communauté congolaise, azoyemba pona kosepelisa ba o nyonso balingaka penza Jibin Piana. Siko yo yaka kokomela biso kana ba commentaire billetterie kala mingi te ekofungwama. S'il vous plaît bandeko na biso nyonso boza na France olingaka Jibin Piana somba billet na yo souhait nanga pe prière nanga eza que tango bako fongola ka billetterie to sala kaka sold out na espace ya une semaine. To sala penza sold out na espace ya une semaine. Batu o boza na Kinshasa, boza na Congo. S'il vous plaît, ozana ndeko na yo azana poto, monike ndeko na yo azana mbongo te parce que ce n'est pas tout le monde o azalaka na poto, azalaka na mbongo. Il y a de ces personnes bazana poto bazo souffrir. Ndeko na yo azalaka pe muto a Jibin Piana lingaka Jibin Piana oye ko constate que non azana mbongo te yo moyen okende za te sombela ye billet.
toza na posa à l'espace ya une semaine tolakisa mokili tolakisa bamusicien mosusu keno Jibe Mpiana nde papa na bango tosomba babillet na ndenge moko ya kosakana te toya mobondo pona koya kosomba babillet s'il vous plaît bosombela Jibe Mpiana babillet bino moko boyebi awa azoya koporter correction ya musique ebele ya bato bakende kobeta concert na Paris na Orene mais bino moko boyebi tango déjà Jibe Mpiana komata podium wane koyinde kobeba toyebi biso nyonso keno tango Jibe Mpiana komata kuna wane kozala correction na correction po Jibe Mpiana yembaka Jibe Mpiana pesaka Jibe Mpiana pesaka apesaka penza message o sentir penza ke koyemba na yebimaka nde na motema na batu mosusu omona kaka koyemba moko ya munoko azoyemba na ye ayebi ke nasi nateki deja babillet nasi nakotisi mbongo shwa eza te me koyemba ya Jibe Mpiana ekipaka te ke non nasi nakotisi mbongo ye koyemba na ye nanu eutaka na motema alors moto azoyemba bongo biso bafane na ye eloko tokoki kosala eza nini kosoutenir surtout et encore Jibe Mpiana tosoutenir ye tosoutenir Jibe Mpiana prière nanga ezaka ke non to sala nanu sold out na espace ya une semaine ka ya pamba to sali sold out espace kaka ya une semaine to sali sold out la famille to sala sold out na espace ya une semaine to zela te ke non to kosomba ba billet tango to koma na novembre tomi sombela ba billet mbala moko donc tango ka billetterie e bandi mbala moko toza na posa to ya lisusu awa koya kosala video ke non félicitations na ba fan nyonso ya Jibe Mpiana talaka ndenge to sali sold out yango penza prière nanga yo mutu pe ozola nanga s'il vous plaît to kende kosala ba sold out ezalaka bien penza makasi boza na star na bino boye et du coup ka boya lancer moi makamna ye billetterie eza polele mbala moko na sold out to mona ki ba wario awa na stade ya France basala ki sold out na espace kaka ya une semaine à pamba yango wana bomona ki ba ye kopesa bango deuxième date biso pe soki to sali kaka sold out na espace ya une semaine deuxième date kopesa ma il faut to encourager musicien na biso to encourager Jibe Mpiana azokende koyemba ngana lobaka ngo chaque jour biso ba congolais toza censé ya ko encourageaka surtout ba musicien na biso o bayembaki na ba série mo ya kala lelo oyo bazokende ka ko se produire baza bato moko to encourageaka bango siko ba encouragement na biso tozala te ke ka ndenge tomonaki makambo ya Koffi bato ebele balingaka Koffi Olomide bato ebele basepelaka na Koffi Olomide ezwaki mwa temps mpona kosala sold out babiloko ya bongo edécourageaka mais soki bokozala bato moko keno tomisalela sold out mbala moko ekopesa ye courage lisusu apesaka badate oyo esalaka ke bapesaka badate na lombangu c'est parce que ba sold out esalamaka soki ba sold out esalemaka te bakolinga bakobanda pe komipesaka badate te mais soki ba sold out ezosalema na ba espace ba une semaine eza ba billet te ke non il faut toya kosala promotion pour que ba billet sombama vous allez voir que ba date ko bando pesama na lombangu chaque année moi 3 concerts au bando zanga te parce que biso nyonso tozalaka na besoin ya ba musicien na biso bakende obeta ba concert et ça la moi fierté et ça la kitoko et ça la penza ngu na Congo na biso toyebi ke soki concert ezali ekotondwama po eza pays na biso mais na ba pays ya libanda ba congolais bazalaka ebele mais ezalaka ka batu o balingaka siko ne place tomonaka ba fan ya solo baza wapi eza tango ba star na biso bapesaka ba date tango bo pesa ba date bongo et directement bomonika ba sold out yango encourageaka oh donc na place o batu balinganga makasi alors tokende mobondo la famille tango billetterie ezofungwama mbala moko to banda kosomba ba billet ekozala malamu bandeko nanga tango déjà tookoma etikali 1 mois toyebi ke awa toza lisusu na besoin kosala ba sold out te awa toza lisusu na besoin koya kosala ba promotion mpona sold out te sold out esalema déjà une semaine kaka ya ouverture ya billetterie
ekosala malamu. En tout cas, courage na kulutu oyo tobengaka kulutu mpiana jibe mpiana. Papa chéri, papa ya bato ebele, lelo oyo koko ya bato ebele. En tout cas, ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, oza na posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka nde batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité. Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, oza na besoin ya mutuka, oza na besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba Rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara Tokos. Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko. Jibe mpiana papa chéri, le clan wenge kande balobakango. Na ebite batwa jibe mpiana bopesaka jibe mpiana kombo nini. Komelanga kana commentaire ponga moko mama Étoiline na pesaka ye mingi kombo ya jibe mpiana na dinga kobenga plutôt jibe mpiana papa chéri. Siko yo motolandaka nga olinga obenga ye nani? Komelanga kana commentaire bandeko nanga. Lelo toye na sango moko, sango concernant surtout et encore jibe mpiana. Toyebi biso nyonso jibe mpiana ayembaka kitoko. Papa chéri alingaka na ye polémique te. Papa chéri makambo polémique okokuta ye te. Ye penza alingaka na ye polémique te. Ye alingaka toujours kokende na makambo na ye droit. Baloba bongo Donc soki amoni ke osali likambo ya mabe akoyela ye penza ke alobi ke osalaki bona sepelaki nango te wana papa chéri. Likolo nango ayembaka ba musique moko eza tellement exceptionnel. Ba musique moko ya bien, o sentir penza ke ayembaka ngo na motema. Il y a de ces personnes otala yo yemba, ye azo yemba na eka pona mbongo. Mais papa chéri, c'est vrai, nzembo nyonso eza musala. Mais ye ayembaka ngo nanu ezo bima, ezo uta penza na motema na ye bo sentir que non, awa papa chéri azo yemba. Tokota na makambo kolata ko tu n'en parlons même pas. Papa chéri aleki ebele, aleki bato ebele na kolata, ayebaka penza ko classer na mwa munene na ye wana, mwa pembe na ye wana, ayebaka penza ko classer. Ayebi ke pantalon o soki na tia yango na chemise bo, soki na tia yango na polo moko bo, soki na sali bo. Donc o sentir kenza ke non, awa penza muto kolata zali na ndenge moko ko sakana te. Lelo toye na sangwa malamu concernant papa chéri jibe mpiana. Bande konanga toye. Jibe mpiana ebela batu babandeka komitu na siko yango jibe mpiana. Concert na ye kosale mamukolo nini. Siko batu nyonso batie kobeta ba concert na bango. Jibe mpiana to omona concert na ye te. Aye bisaki bino. Bo vanda kimia. Azana makambo na ye mosusu azo sala. Soki asilisi ba makambo na ye mosusu oyo amoni keno ezokotisela ye nanu ebele wana nde akokanisaka makambo ya concert. La plupart ya batu bazalaki passion na patiente te. Batu mosusu bakanisaki ke jibe mpiana azokoka te, aza lisusu na mongongo akoyemba te, toyebisaki bino bovanda kimia. Papa chéri mokonzi na bango,
Papa chéri, président ya clan wenge. Papa chéri, ye moko akordonaka makambo. Bovanda kimia, lelo tosuki wapi? Lelo tokomeli yango wapi? Papa chéri, toyo kovanda kabwe na kolamuka. Na basango ya malamu concernant papa chéri. Papa chéri aye kopesa date na ye. Je dis bien date ya papa chéri et bimi ya concert na ye. Concert na ye toza nango bandeko nanga ekozala bongo le 14 novembre. Je dis bien le 14 novembre 2026. Le 14 novembre 2026 na Arena. La famille eza ya koinda. La famille eza ya kobeba, s'il vous plaît, tombo olandaranga, boko mela biso déjà ba titre banzembo obo olinga jour wana jibe mpiana ayembe la biso. Komelanga ka na commentaire, mama Étoiline nga naza na posa jibe mpiana ayemba nzembo boy pona linga kango makasi. Biso pe tokokotisa demande na biso epa ya jibe mpiana. Po tango azoyemba eza pona kosepelisa mingi ba fan na ye. Jibe mpiana azoyemba pona kosepelisa communauté congolaise, azoyemba pona kosepelisa ba o nyonso balingaka penza jibe mpiana. Siko yo yaka kokomela biso kana ba commentaire. Billetterie kala mingi te ekofungwama. S'il vous plaît bandeko na biso nyonso boza na France, olingaka jibe mpiana. Somba billet na yo. Souhait nanga pe prière nanga eza que tango bako fongola ka billetterie to sala kaka sold out na espace ya une semaine. To sala penza sold out na espace ya une semaine. Batu o boza na Kinshasa, boza na Congo. S'il vous plaît, ozana ndeko na yo azana poto, monike ndeko na yo azana mbongo te, parce que ce n'est pas tout le monde oyo azalaka na poto, azalaka na mbongo. Il y a de ces personnes bazana poto bazo souffrir. Ndeko na yo azalaka pe muto ajibe mpiana lingaka jibe mpiana oye ko constate que non azana mbongo te, yo moyen okende eza te, sombela ye billet. Tozana posa à l'espace ya une semaine to la kisa mokili to la kisa ba musicien mosusu que non jibe mpiana nde papa na bango to somba ba billet na ndenge moko ya kosakana te to ya mobondo pona ko ya kosomba ba billet, s'il vous plaît. Bosombe la jibe mpiana ba billet bino moko boyebi awazo ya ko porter correction à ma musique. Ebele batu bakende ko beta concert na Paris na Orene. Mais bino moko boyebi tango déjà jibe mpiana ko mata podium wane ko yinde ko beba. To yebi biso nyonso ke no tango jibe mpiana ko mata kuna wane ko zala correction na correction po jibe mpiana yembaka. Jibe mpiana pesaka. Jibe mpiana pesaka. Apesaka penza message o sentir penza ke koyemba na yebi makande na motema. Na batu mosusu omona ka koyemba moko ya munoko. Azo yemba na ya yebi ke nasi na teki deja ba billet, nasi na kotisi mbongo, choix ezate me koyemba ya jibe mpiana ekipaka teke non, nasi na kotisi mbongo, ye koyemba na ena meutaka na motema. Alors muto zo yemba bongo. Biso ba fan na ye, loko tokoki ko sala eza nini? Ko soutenir, surtout et encore jibe mpiana. To soutenir ye. To soutenir jibe mpiana. Prière nanga ezaka ke non, to sala nanu sold out na espace ya une semaine. Une semaine ka ya pamba to sali sold out. Espace kaka ya une semaine to sali sold out. La famille. To sala sold out na espace ya une semaine. To zelate ke non, to ko somba ba billet tango to koma na novembre. Tomi sombe la ba billet mbala moko. Donc tango ka billetterie e bandi mbala moko toza na posa to ya lisusu awa ko ya ko sala vidéo ke non. Félicitations na ba fan nyonso ya jibe mpiana talaka ndenge to sali sold out. Yango penza prière nanga. Yo mutu pe ozola nanga, s'il vous plaît. To kende ko sala ba sold out. Ezalaka bien penza makasi boza na star na bino boye. Et du coup, ka boya lancé moi makamna ye billetterie eza polele mbala moko na sold out. To mona ki ba wario. Ba wario awa na stade ya France. Ba sala ki sold out na espace kaka ya une semaine à pamba. Yango wana bomona ki ba ye ko pesa bango deuxième date. Biso pe soki to sali kaka sold out na espace ya une semaine. Deuxième date ko pesa ma. Il faut to encourager musicien na biso. To encourager jibe mpiana. Azo kende ko yemba. Ngana lo bakango chaque jour biso ba congolais toza censé ya ko encourageaka surtout ba musiciens na biso o ba yembaki na ba série mo ya kala lelo oyo bazo kendeka ko se produire baza bato moko to encourageaka bango
Siko ba encouragement na biso tozala te ke ka ndenge tomonaki makambo ya Koffi bato ebele balingaka Koffi Olomide bato ebele basepelaka na Koffi Olomide ezwaki mwa temps mpona kosala sold out babiloko ya bongo edécourageaka mais soki bokozala bato moko keno tomisalela sold out mbala moko ekopesa ye courage lisusu apesaka badate oyo esalaka ke bapesaka badate na lombangu c'est parce que basold out esalamaka soki basold out esalemaka te bakolinga bakobanda mpe komipesaka badati te mais soki basold out ezosalema na baespace ya ba une semaine eza babillet te keno ifo toya kosala promotion mpo ke babillet esombama vous allez voir ke badati ekobanda opesama na lombangu chaque année moi 3 concerts ekobanda ozanga te parce que biso nyonso tozalaka na besoin ya bamusicien na biso bakende obeta baconcert esalaka mwa fierité esalaka kitoko esalaka mpenza ngu na Congo na biso toyebi ke soki concert ezali ekotondwama po eza pays na biso me na bapays ya libanda bakongole bazalaka ebele me ezalaka ka bato oyo balingaka siko ne place tomonaka bafani ya solo baza wapi eza tango bastar na biso bapesaka badate ntango bopesa badate bongo et directement bomonika ba sold out yango encourageaka donc na place bato balinganga makasi alors tokende mobondo la famille tango billetterie ezofungwama mbala moko to banda osomba babillet ekozala malamu bandeko na nga tango deja tookoma etikali 1 mois toyebi ke awa toza lisusu na besoin kosala ba sold out te awa toza lisusu na besoin koya kosala ba promotion mpona sold out te sold out esalema deja une semaine kaka ya ouverture ya billetterie ekosala malamu en tout cas courage na kulutu tobengaka kulutu mpiana jime mpiana papa chéri papa ya bato ebele lelo oyo koko ya bato ebele en tout cas ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga bamituka ya sika bamituka ya kitoko bamituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko